Père Condé de Paris oyo bana kine bana nzambe bazela qui est vraiment yeyo alingi akota vraiment na église. Donc sans plus tarder, bonjour Mosakoli Condé de Paris. Bonjour Flamme d'Angola. Voilà, merci on est allé Mosakoli Père Condé de Paris. Vraiment bana nzambe bazela qui est lelo yeyo aye na mabele vraiment jour aya qui vraiment c'était terrible les alaki catastrophique batu batondaki awa ezaki blague te bazeli Père Condé de Paris. Mais Père Condé de Paris ayako koma na tango o batu balembaki bakendaki ezaki plein awa batu bazelaki mokolo o yayaki. Voilà, Père Condé de Paris ozalaki awa na mois de février au sali ba activité munene oyo vraiment mokili ndimi ba confirmer ba vite Père Condé zaka yo moko sikoyo nakozonga na yo tango zongaki okutaki église Bethesda na Paris ndenge nini kozonga nanga ezalaki pasi mingi parce que na mi komela kité na église parce que na tant komaki toaki na quarantaine il faut na sala une semaine ndako avant na bima après na kotaki mbala moko te parce que na ko bela. Donc vous avez témoigné que pas banana nzambe bazulanda biso. Voilà, merci donc Père Condé de Paris après ce témoignage. Donc na retour na Paris à Belaki vraiment sévèrement mais le roi nzamba zana elongo azana na droit chemin nzamba bikisa qui est vraiment na kosenga na Père Condé a opesa témoignage ya mukie peuple de bazolanda ba yoka ta témoignage ya mukie et osala malamu. Bana nzambe bozolanda ngai bobete ko sambela zelo ko malamu. Mais il faut que sambela avec ba œuvre yango nde sala ka ete nzambe ayoka biso koleka ngai za na komaki nazo covid ebanaki pa mama aleye kotake ngai mbala moko loko na zaka na tension ebimisi AVC cholestérol pe na cœur na kotaki na coma 3 jours et puis na yeko bima na continuer ki ba traitement na kati hôpital. Quand moto a eu un accident, il y a un accident vasculaire cérébral. Dans la seconde, il y a en forme, le coloyango est au sale. Donc, le 18 février et le 18 juin, nous avons sur l'hôpital. Nous avons une opération à cœur. Nous avons l'opération à cœur. Nous avons un pansement. Nous avons une place qui est belle. Nous avons l'autre côté. Nous avons un parce que moi tout ça sous pansement exact pour tout le monde pas tout ça là quitter donc nzambe déjà si avec ça là opération pansement na butu wana avant bango baleka yango déjà témoignage à solo donc opération on est avec na cicatrice même ngamo na mona ngote. Voilà, peuple de Dieu au Bozolanda biso bana Bethesda na France boyoki témoignage ya Père Condé prophète Père Condé de Paris na témoignage o ya pesi au Bible au sala opération sans cicatrice donc nzambe donc ngana ko baka ke za ba ange muto ba opéra ki mosali na ye Père Condé de Paris. Voilà, Père Condé de Paris oza awa précisément na Bethesda Kinshasa ba programme nini oyo ozo banda awa parce que na moment autant yo zo loba 4 coins du monde ba Hollande yo 4 coins du monde ba Hollande ba biki le Père Condé de Paris mosali ya nzambe oya solo o nzamba zo sa no makama minene ba miracle ya minene programme nini oyo za nango oyo kopesa bana nzambe ba Hollande na monde entier lokola nzambe auti ko sauver nga na maladie za nazaki nango naki mutu nazala sous na binote mais quand nzambe sauver nga na baki na osala un mois ya séminaire de septembre à octobre sauver pour sauver yango nde ozala thème na ngai ya séminaire wana. Voilà, thème ya séminaire ezali sauver pour sauver bikisa pour na ko bikisa wana ezali thème ya Père Condé de Paris na uto bikisa ngai a bikisa pe ba o nga na bondela pona bango. Voilà, donc nazo sala appel na bana nyonso ya nzambe je crois date bokozwango kaka na ba émission bokomona ba date oleka na ba espace na biso ya télévision to kopesa bino ba programme nyonso oyo Père Condé de Paris akobanda milulu ya munene na yebi ke tant Père Condé banda ka milulu et na bana na ye ba utaka 4 coins du monde ba yaka kolanda papa na bango pona mateya oyo ya teyaka. Voilà, Père Condé de Paris so na ndenge yo tikaki République démocratique du Congo au salika 2 mois aux ondes les réseaux sociaux aux hommes nango ndenge nini aux hommes nango ezokende liboso to aux hommes nango telemesika moko ezana na hotel mesika moko na ne bouger te
mina kosepela penza ke ekende liboso po biso tozala malamu. Voilà, un père Kondalobi a reçu la RDC et Kende Liboso pour bisonnion soto zala malamu. Par contre de Paris, na que yoza papa. Mahamba bilamba ko to yolo belano ngote po yoza papa. Mais nazo mona olati ba pièce mo ya makasi awa. Olati ba pièce vraiment ya makasi na que yo mahamba bilambo lo belakate parce que ceux qui ba bandi ko compter ba sali ya Nzambe. Tolongolona parce que yo zo mona poto. Si tu as compté basali ya Nzambe oyo yo balataka awa wase ba compter 3 pasteurs na Congo o balataka yo kombo na eza na kati molobela makamba bilamba te. So père Konde de Paris tango monaka mosali ya Nzambe alati kitoko aleki na télévision azo gangela bilamba et tant que yo zali père de l'évangile oza père o soko zoloba mokili mumba bafanda ka bazo yoka yo ba respectaka yo okopesa bango conseil nini balataka kaka balobela yango na TV ou bien lolenge nini bari ko se comporter. Bible ezoloba etant botamaki mutabotamaki na lamba zate mutabotamaki na bileye azate soki tokolata oyo eyebaki ekoki mpo na biso donc tolobelaka makambo bilamba te mpo ekotikala na yango mais tokolata mpo tosepelisa Nzambe oyo azopesa biso mais kolobela yango nde eza malamu te epongo oyo bazozwa te. Voilà, par contre, le tolobela makamba bilamba te. Kolobela makamba bilamba te, kolobela makamba bilamba eza vraiment mabe bana Bethesda na Océan na Kasavubu na République démocratique du Congo, pe bana ya Bethesda na France. Voilà, par contre de Paris. Tu as dit que d'ici là tu otika yo okota na kilt parce que déroulement ya kilt. On doit peine na image ya kilt. Voilà, bien sûr, Cédric Makela l'homme falable a okota na kati a rezoa image na ndenge yo sala ba service nyonso lelo. Ce qu'on a moni maki a déjà bandaki. Lelo nani azote ya lelo na kilti ya tongwa lelo. Déjà passé 13h, on a été ko wendre et maman bishop mutazote ya. Oyo alandaka ngai awa na kati ya église ya Bethesda ya Kinshasa. Voilà, si qu'on a okaki on dirait séminaire moko zo banda lobi lundi. Et bandalobi lundi ti combien de jours il y a activité au sale et bandalobi et banda le premier. Voilà. Mikolo nazo toucher ka bandeko bazana ba problème bazana ba passe. Ponga mona uti na passe Nzambe abikisinga na kotika bato bazana passe te. O bazana passe na kobondela pona bango. Ndenge na salaki na Paris, bango nyonso ba komona e Nzambe osala na kati na bango. Voilà, Nzamba pambola bino bandeko nyonso bozolanda biso na République démocratique du Congo pe na 4 coins ya monde. Par contre de Paris, nayebi ke yo makamba politique olingaka na openza yango te olinga okota makamba politique te bazana politique bazosambele pa nanga ko banana Gentini Ngobila ali président choral nanga voilà ko bana baze belé presque bango tout wana so na bino bando tanga e ucha polémique et ta polémique ko baze belé bayebi onga nazali parce que 33 na poto au bande église ti lelo eza ko résister c'est que ça ya Nzambe talaka yo moko passion na uzo kota na ngona koma ko bana na mars koma na bimi AVC na bimi tala loboko na ngayo sala lokolo yo sala c'est que Nzambe na ngazali voilà et l'homme valable fallait on nenge père Konde azoni ngisa lokolo mo na Nzambe ya père Konde de Paris azo sala par mo bayebi ke na uti na AVC mais na bimi na nini te sine moko te zo laksa kenga na sali AVC na mars un mois na kati hôpital 3 jours na coma mais Nzambe asale ya na kumisa Nzambe wana. Voilà, par contre de Paris tolimi totika yo okota na église parce que kilt de bandaki libota Nzambe pena ba ozela yo na bi ke entrer na autant yo kota ka bato babikaka bato bazana ba problème bazora déjà solution tant yo kota kaka. Par contre de Paris message clé na yo eza nini okopesa yango pe na sima tokopesa yo ba dédicace oyo kobwaka bato. Message clé na ngeza ali bandeko no tuba yoka ke père Konde azali na Kinshasa baya ba memelanga bato baza malade po yango ndeza don Nzambe pesanga tokopesa yango fele gratuitement parce que tozo gratuitement pa na Nzambe yango te bango nyonso baya na bo baza na hôpital baya ba mona na kasi na février bo mona ki ndenge lekaki ti anake na voyager et ko sala makandenge wana po Nzambe na atizanga na ndambo te mobimba penza.
Ok, nzamba utilisaka mosali na ye vraiment na ndenge makasi. Pe nenga na assuré bino ba équipement complet ye. Ba équipement complet ye. Ba équipement complet ye ya musala. Vraiment Père Condé de Paris, musala e monana, musala e monana. Na kamoki mama mo ba utaki France. Tozaki na commune na Kinshasa. Maman na zobeta masolo umeli na France, to episo to bina est-ce que yebi prophète Condé de Paris bien. Alobi me wana pasteur ya kosakana yo tabe na ngabi na Europe mobimbe na pasteur moko taleki ngabi mama makambo zo lobeza c'est vrai oh alobi ngai na kota na église à Père Condé 2 fois alobi en tout cas papa wana azani loko nzamba bi na Europe mobimba na mona ka pasteur o aleki azate pasteur o aza sérieux lokola ya azate vraiment na komisa ki nzambe na yo mona penza que te en tout cas nzambe après ça déjà Père Condé de longue vie. Pourquoi? Parce que azo biki sa bato belé. Azo sunga bato belé na mosala o nzambe a tindaye. Voilà Père Condé de Paris. Témoignage ya maman wana utaki France o apesa ki pona yo. Kombo na ye kimingai okoloba nini tant yo yo kaka mutazolo ba malamu pona yo. To pesa ba nzambe lokumu ndenge ya lobiki na za sérieux na misana ngai. Parce que nzambe ndem mutapesa ka yende mutazwaka. Lokola pesa ki il faut ça na ndenge longo bani. Pour témoignage qui est indépendant de la trop médiaté. Mais, nous sommes en train de témoigner. Il y a des témoignages à Missal Nabiso. Ok, voilà. Tu comme Nabiso na suka interview Nabiso, Père Condé de Paris, moi ba dédicace, moi ba mbote et usala malamu. Dédicace na ngana opesa ngoko pa pasteur Didier, wala ndanga za na Paris. Apôtre Zaki, papa Kambo, papa Wakimi, wala secrétaire spirituel. Bon, nous sommes l'église à Paris. Nous avons pas l'église à Paris. Nous avons pas la moutique aux gens. Nous avons dédicace. Voilà, on a na Maman Bijou Condé, Maman Bijou Condé de Paris, vraiment bon séjour à la République démocratique du Congo. Nabika ke ozana papa et longo ozo simba vraiment Père Condé de Paris malamu. Na pesi mbote na bana nuance ya Bethesda Paris, na pesi bana nuance ya Bethesda awa na oswe na commune ya Kasavubu. Na remercier Père Condé, Ouazali mon père donc na pesi vraiment merci na patience na ye. Oyandima qui vraiment tous voyez une petite interview vraiment Nzambe wana apambola ye na micro c'était votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola na caméra tozali na Cédric Makela l'homme valable na pesi mbote na apôtre Idi Amin Linzoki Mbombo Char de Dieu pasteur Tetendaya na pesi mbote na pasteur Vincent Makela na pesi mbote na doyen Azolanda biso pe sans oublier vient na biso Matsuda. Mon bof François Masuki di wana bazali ba bras droit ya Père Condé de Paris na pesi mbote pe na Jojo donc Jojo ba salutation na yango wana na pesi Jojo c'est comme voilà wana la ki Jojo donc bazali wana enfant propre ya Père Condé de Paris donc yatika Père Condé de Paris te fait Père Condé accueilli azaka na Jojo vraiment ba salutation na bino na pesi mbote pe na bon guérison na côte. Bah, bonne guérison à côte vraiment opération et l'équipe malamu bonne guérison coach azara na likamuna mutute na pesi mbote pe na bishop maman bishop azote ya déjà vraiment c'est da okota wana po azwa mate ya maman bishop vraiment ekoleka malamu na pesi mbote na bana nyonso ya nzambe bozolanda biso na monde entier vraiment cha wana tozotika papa akota na église.
yo mais ovandi na ndako na nzambe soki ezali yo oyo sango eyelaki ekeke soki ezalaki yo olinga ozala ndenge nini amen mais azalaki na kimia azalaki na kobangi nzambe asosola tete nzambe ata motongo na koki kosetourne na ye te tika na rapelele kaka babiasa na ngai po azali nzambe aleki na malamu amonaka mikolo na mikolo makambo nyonso nga nasalaka makambo nyonso ya malamu nga nasalaka yango na mikolo nanga mitrouble te nasolaka nanga mutu te nakitisaka nanga mutu te ayebisi nzambe oh éternel souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Yahweh Nzambe, kanisa nena tamo liboso na tamo nyonso. Alléluia. Nzambe na biso lelo tozala bato oyo totonda na semo katikati na biso. Nzambe na biso tozala bato oyaka ntango na Nzambe kasi komibikisa oleli yango te ata kopardon oselaka motu pardon te Nzambe akoyi bongo korapele Nzambe nini na mokolo yango eloko nini okolebisa Nzambe awa ezekete azokanisa lolenge nini yatambolaki azalaki sur na maloba ko azala koloba na Nzambe po moto akokoloba na Nzambe makambo lokuta te estce tozo comprendre nsima na ye koloba maloba nde aleyaki ayoki mawa kati na ye aleli elobi ya nazokufa kaka nga nakobika te mais akitaki maya miso ebele aleyaki po eleki sembo atali kosolo atali kosimo va edi alibimelaki kutu te nzambe ayebisi ezonga lisusu epai ya roi kende koloba na ye boye nayoki ibondeli na yo mpe namoni ma ya miso na yo tala nazobatisela yo lisusu 15 années na likolo na mbula oyo kotana yawa neti nani okomona ngolo na Nzambe te awa ezekeza te konsiaki na Nzambe mpona bima moloni kosese epai na yawe azeleki epai na yawe Nzambe alobi yawe Nzambe yo moko te ndenge na ntango osalaka alleluya alobi kende koyebisela ye ete awa bana nde na dibe na baseye 15 ans okoma ya nani nayemisali malamu wi na kokufa me natambolaka mabele te malikaki roi yango nyonso ngande mokonzi me natambolaka mabele te naki kokonzi na nga nabilaki Nzambe yango nalingalisa ondeko bilaka Nzambe alleluya ntango na Nzambe betelaka Nzambe na moko kumisaka ye kandolaka ye mokolo tuma kokanzela na nini na Nzambe shalom shalom église mpona kosatola fidélité ya Nzambe Nzambe aza fidèle vraiment soko osekonfie na ye osali ye confiance omitiki na maboko na ye akotika kopete okokisa eliki ate ezalaka toujours eliki ataka epai ya Nzambe ata bambongi mipepe ezobeta kolemba te parce que champion akitisaka maboko te tange nana komi na suka te atanga na omoni te zana eliki akaka kokomona sokoka champion bazosala te Nzambe asalaka mikolo na mikolo Nzambe azobatela nano liboso bomoi na ye tamboli Nzambe mpona lisumi ya molimo mosantu antuka mikolo eleki nazali na ngai ya bonne santé nazali na mpe na maladi te mais nazali koyoka molimo akufa kati na ngai vraiment tristesse ya Saint-Esprit ezali kolakisa ngai ke il y a un danger devant moi mais nazali koyeba danger yango nazela nini te parce que nazali kobela te nazali na ngai vraiment malamu mais à chaque moment soki nazosambela ta moke maliso vraiment bazali kobima ngai ntango nyonso tristesse moko makasi ezali kati na ngai na bandeko mitungisa ngai poni naza vraiment ndenge nazalaka te mpona nini eloko boye ezosala ngai kwama molima komitungisa mais eloko yango eza nini me na bandeko koyeba te toyaki kozwa matanga ya cousin na ngai mwana noko nanga akufaki
Tangu na mimi pongani pona kwenye matara wana basi hapo kuzana na zaidi na mimi na wewe na kati na ngai kilo. Vraiment comme on se confirme les pas Nzambe. Mwalimu wa Mosaka wana mtambo bisinayo. Soko yote ni kambo hata nini ni pokeni na mbangu mbangu te. Zalana na ikuti ya Saint Esprit. Na wewe na kati na ngai kwenye kwenye. Sasa kisha kwa nini kwenye na wewe kilo na pale ni matana wana na leo kwenye. Komena wewe na pale. Bakuzi na wana lobe na ngai poni na loma na mataka. Kaisha pamoja yale yalishukunaje. Kule za mataka kukuta na family. Tokoni kazi boso na mwana na kati na sefu na bagwatule tena ni chauffeur. Tena bagwatule tena mutenda ni boso. Apeli frère mon frère wana vraiment elo ke kazi solo na mwana tuzaki realite wana. Tena tokoni na pembeni na mtu kana oza ni boso na biso mtu kete tali mwa oningana muke na tali na sefu tena bulibulu na tali comme c'est pas possible. L'air tout qui tu es dans na kubisinza. Leo zuri na ndako ndio nyama hasa mbuku na lemba na kula abina mai glass njuya juste maka na mimi soae alumbi na mai pour sample pour ikamunoi kunyasho ndio susu na ngali na loti abina watu so kuni deja yo ndeni orole ya makawa na ozoni suna kawa alona yako misanzambe kuna nega sawa mweza kule na mulini ya roba kusanzana na moya sana atukande kuzoteka na liboso kwa biso atuka kuzoteka te sekli ya yeka kasinye na mara nazoya aki atuka kosaya ta 2 semaines koteka peut-être exacte ezali mercredi papa yaki kotika mamelisa ngawo namonaki te papa alobi tala papa ye wana ye na ye oya na ngambu kasi papa azalaki na telemi wana na baloyebisa papa alobi wi nazomona elobi yaka intercession mema mai jeli wana mpe nayaki na mai papa sambeli mai nakei nango mpe na ndako bandoli mpe na ntongo ozali mpe priere awa nde tosongi mpe nazwi mai nasambeli mpe nasobi mai na liboso wana nasobi mai nasobeli mpe bilamba mai en tout cas déclenchement esalami nalali papa lerayademinanga nateki mpenza kali oteki ali nateki abazeki kanga monta teki kali ndambe beraza lokumu yango yo
Je m'appelle Maman Olga. Nauti Paris, nasambela na Beteza Paris. Lelo sikolo kwa naza na séjour na Kinshasa. Yango pe nazo ko participer toujours pour aux églises na biso. Beteza églises na biso ya Paris pe ya biso, awa peza ya biso, ska nzamba saela ya biso ngolu. Oui, par rapport à Paris, oui, la différence entre Beteza Paris et en tout cas, différence est à la rater. Chaque année, toyaka, donc, eza ya Paris, eza la awa différence est à l'ité. Mosake l'ndenga travaille à kuna prophète Konde n'est pas travailler à awa. Non, peut nzambe merci parce que yebi et sika joyeux, ti lelo nzambe ka muta yebi. Donc, c'est un papa ou atambola na obanga nzambe. En tout cas, le boko nzambe zaka likolo na ye, to yebi o nzamba sala akati na ye. Po biso toza bana ne o to bandi lelo to bandi kala. Donc to yebi nzambo atambola kana ye, c'est un serviteur o ya banga ka vraiment nzamba tambola vraiment na obanga nzambe. Par rapport à des conditions où on va dire na nzambe ni na baya bango bamona loboko ya nzambe parce que biso lelo sito koma boye eza grâce ya nzambe pe grâce à papa Konde. Pamboli ka église nyonso to Beteza ya Paris, na pamboli pe église ya Beteza ya Kinshasa, na pamboli ba sœur nyonso to ba frère nyonso, na pamboli bango na kombo na Yesu. Merci à toi aussi.